Mbote na bino nyonso bana ya Congo baibo mesani kolanda ngai Pati Label katina www.masoloyasika.com. Lelo tozali bongo le 24 mars 2018. Toye kosolola likambu oyo etali investigation oyo Jeune Afrique asili kosala pona Moïse Katumbi. Jeune Afrique a fallu investigation asili kotalisa biso ete Katumbi azwaki na ye nationalité italienne pe avandi nango pendant 17 ans. Alors, banda 2017 Moïse Katumbi azalaka na ye italienne. Selon barimer oyo ndenge tolubaka awa que non, Moïse Katumbi azalaka juif, Moïse Katumbi azalaka na nationalité israélienne, Moïse Katumbi azalaka na nationalité italienne. Bango baye kotalisa biso te barime o biso tolobaka selon bango po biso toyebi ke Moïse Katumbi azalaka na ye déjà azalaka mopaya. Moïse Katumbi azalaka congolais te. Moïse Katumbi azalaka juif. Biso déjà toyebi yango. Alors, selon Jeune Afrique, azali kotalisa biso ezalaki barimer. Alors barimer wana bango baye ko confirmer yango ke ezalaki barimer te, ezalaki nango ya solo Moïse Katumbi azwa na ye azalaka na nationalité italienne pendant le 3 octobre 2000 pe aye ko renoncer yango, donc aboyi yango to pe azongisi nationalité wana. Azongisa yango pendant le 13 janvier 2017 pardon. Nakati ya investigation au Jeune Afrique asili kosala bazali kotalisa biso na lettre oyo batindeli Jeune Afrique na mairie ya Italie kuna ke Moïse Katumbi azui nationalité wana selon papa na ye. Donc, à 50 nationalités, on a pu pesa yango selon papa naye parce que papa naye azalaki abotama na kati na Italie na île moko na kombo na yango Rhodes. Place papa naye abotama. Alors, lokola papa na botama kuna Moïse Katumbi azalaki na droit ya kozwa nationalité italienne. Donc, asalaki demande pe pesa ki nationalité banda 2000 pe ayeko boya yango ti na 2017. Pour la nini Moïse Katumbi a boyi nationalité, donc a renoncé la nationalité wana. Wana za mituna il faut to mituna. Na kati na lettre au Jeune Afrique ateli biso. Bazali ko yebisa biso ete Moïse Katumbi Agnano a acquis la nationalité italienne le 3 octobre 2000, a perdu la nationalité italienne le 13 janvier 2017. Donc, c'est-à-dire la perdition de la nationalité, même la carte de Jeune Afrique a renoncé à la nationalité. Donc, c'est toujours la renonciation, la perdition. Donc, nakanini Moutou a koki ko perdre nationalité européenne. Toyebi biso nyonso. Ezaka kanaka ya ba crime. Soko za criminel, soko za terroriste, soko za makambo belé au sala mabe parce que bazo pesa nationalité na bango, il faut qu'on girie, c'est-à-dire qu'on girie devant la nation. Que aux autres nationalités na bango eloko boye okosala te. Batu o baza ko perdre ba nationalité ezali seulement batu oyo basengaka naturalisation. O baza naturalisé. Un Italien ya makila bango ata sali crime ata babotola bango nationalité te. Mais mutu o ba pesi ko pesa lokola ba pesa Katumbi na sima ya papa na ye. Soki asali crime bakoboto la nationalité. Alors likambo nini obiso tolinto lobela awa. Tolinto lobela Katumbi asali renonciation ya nationalité na ye to baboto lié nationalité.
Pourquoi tolobi bongo? Parce que bala kotali sabiso que la nationalité congolaise est une et exclusive. Donc, ceux qui ont la nationalité ya Congo, okoki ko la nationalité mususu te. Ceux qui ont la nationalité mususu, il faut au boy la nationalité ya Congo pour ozo mususu. Donc, parcours ya Katumbi to ebiete, Katumbi c'est un Zambien. Donc, c'est le côté ya maman na Katumbi azali Zambien côté ya maman. Donc, tant que Katumbi baza ko sala commerce na ye ya bambisi, Katumbi azalaki na nationalité zambienne. Alors na Zambie kuna tango bakomaki koluka ye na gouvernement ya Zambie. Alors eko kuta na ete Afdel azako kota na kati na azako banda bitumba na ye na 1997. Katumbi azui kopi ya kokoma président ya tout puissant Mazembe. Donc ya foot. Et Moïse Katumbi kimi na Zambie, a komi na Congo na 1997, kunande aeko koma président ya Mazembe. Yango na esalaki ete epesa ye protection. Alors Moïse Katumbi avandaki bongo sans la nationalité. Moïse Katumbi n'a jamais fait les démarches pour avoir la nationalité à Congo. Moïse Katumbi a vendu na kati na Congo sans la nationalité, a vendu d'abord 3 ans. Pendant 1997, autolobi, babeng na français 1997. Moïse Katumbi a vendu na kati na Congo sans la nationalité jusqu'à 2000. Bon, surtout sans la nationalité congolaise. Peut-être azaki na oya soka azaki na oya Zambie ndenge bande ko lukaye. Alors comment ki na Congo azoki protection à partir ya équipe né tout puissant Mazembe. Après 3 ans de cela, Moïse Katumbi na 2000 nde azui likanisino na koki ko vanda boyete, il faut na kende ko senga nationalité na compte ya papa nanga pour nous la protéger. Donc, na Congo, Moïse Katumbi a tika jamais cause la nationalité congolaise. Ake na Italie, a sali ba démarche, ba eko pesa ye nationalité italienne. Tango Moïse Katumbi a une nationalité italienne pour avoir la protection. Selon ye, azongi na kati na Congo, avant di nango, a sali ba commerce na ye na tout puissant Mazembe. Alors, azui ampleur. Moïse Katumbi comme na ampleur ayebani, c'est-à-dire ezalaki kopi moko esalamaki wana kopi wana esalamaki ete ezalaka ka bongo babimisa ye ayebana po lelo yo Katumbi batu bakoma kolobela ye à partir ya football. Alors tant komaki na 2005 Moïse Katumbi ayeko koma gouverneur à partir ya Mazembe. Donc bamona ki ete selo bango football matisi ye, alors mutu oyo akoki na ye kozala gouverneur. Batie gouverneur na kati ya Katanga. Bayebaki ke Katumbi azali na nationalité italienne. Donc pour le retour lisabino ete le pays est occupé banda na Kabila toza kokita tina mutu ya suka na gouvernement wana. Ba mususu to kansaka to baza ba congolais mais na nzimite bazalaka ba congolais. Katumbi a dirigé Katanga na nationalité italienne. Oyo eza injure a craché et pas un peuple congolais. Ata kutu bamonaka ba peuple yango baza bazoba. Ata kutu toza bazoba yango. A craché sur nous. A dirigé Katanga avec la nationalité italienne 10 ans jusqu'à 2015. 2005 à 2015. 10 ans Moïse Katumbi a dirigé Katanga
Alors lelo tozo lukato longo la Kabila comme un Rwandais. Lobby tozo lingato tia Katumbi comme italienne. Pour Moïse Katumbi a sala jamais ba démarche azwa nationalité na biso ya Congo. A sala yango te avant dananko. Mais ça injure. Oh, ils ont injure na peuple congolais. Alors nous avons Congolais non à diriger Moïse Katumbi est la président mais ils ont mawana peuple ya boy. Nationalité ezali kambuna mabele bande konangai. Ezali kambuna mabele basakanaka na yango te. Mutu o azo sakana na nationalité na bino za mutu ya ko tsaye na se ya ko niata. Nathalie émission na ena Eliezer. Alakisi passeport ya Congo. Cet homme azo continuer ko finga ba Congolais, azo continuer ko niata ba Congolais, azo continuer ko mona biso ba tupamba. Passeport wana azu yango wapi? Azala jamais na passeport ya Congo, azu yango wapi? Alors, na ba journaliste, ba soi-disant ba journaliste, ozo linga, ozo mona mutu aza mopaya, mais ozo linga, okoti saye na mboka na yo. Oyo peuple nini, bande konanga la mboka barab, na ye journaliste, na ye mutu oyo azo lakisa passeport. Batu ya bongo me ici basuka basilana na bango. Parce que tozaka ka ba Congolais. Yakozo mona makambo aboyezo leka bazo continuer konyata biso basaka na kana mabele te eza na batu ba yebi valeur ya mabele elobi nango Franco yo kutu kolombo kolingaka mboka na yo te me mutu mususu azo lingela yo mboka me fo otala oye batina mutu wana azo linga mboka na yo koleka yo me azo linga mboka na yo pona ba intérêt oyo eza na mabele ya mboka na yo azo linga yo te. Peuple congolais fungola misu, peuple congolais fungola misu. Likambo ya mabele basakanaka nango te tozo mona bandibu na kati na Israël kuna na Palestine ndenga bazo bomana. Likolo ya mabele. Ba juif baza koloba ete biso to mona tozanga ka place lelo tozui place na biso. Yango e faut garder. Likambo bango babundelaka yango wana. Likambu ya mabele basala ka blague te po ba yebi pasi ya mabele. Alors yo Congolais mabele nzamba pesa oya kitoko etondi bomengo eza na nyoso mais ozo mona yango pamba mais nzamba ko punir peuple oyo. Nzambe akopinir biso un jour, akopinir biso un jour parce que tozo yulinga koyoka te batu oyo ye azo tinda tolobaka pamba te nzamba tinda biso tolobaka. Yo peuple congolais ozuma mutu lokola nga ozo finga nga. Mais il faut koyebaka yango ozo malédiction nini ponga nazoya koloba pamba te nazoya te koloba pona fierté nazoya te po koloba po bafuta ngai me nazoloba pona fungola bino misu pona talisa bino ma vérité o eza liboso na bino o bino boboyi kondima o bino boboyi komona basaka na kana mabele te. Ils ont un joueur moko exemple, ils ont un joueur moko a na kati na Hollande. Tango Hollande kendaki Coupe du Monde. Na ebite kombo na bosani bo. Joueur wana baki na demi-finale ba gagner grâce à joueur wana. Il fallait qu'il baki no beta na finale. Alors joueur wana azaki na mukanda normal bazaki na nationalité te fallait baki obeta na mboka mususu. Alors, à partir d'ango, il faut que la demande de nationalité rapide à joie. Pour parce que vous organisé demi-finale. Alors, Hollandais baboya ko pesa ye parce que a remplir ba critères té, a remplir ba conditions té. Il y a nationalité alors rapide ba ko pesa ye té.
oh non soki nga la keite so nga la kete ba Hollandais bakopola ba lobi to pola joueur wana akenda pete ko beta na final pe Hollandais bakenda ko beta bango mo pe bapola bandima ko pola wana baboya ko sacrifier nationalité na bango bayebi yo te bakoki ko pesa nationalité pamba te bakoki ko pesa nationalité pamba te eza na mwasi mosusu ya somalienne azalaki député na kati na Hollande mwasi wana uta na mboka nde na Somalie aye awa boki ngunda ne kaka tobwakaka bapesi ye mukanda apota bakopesa ye mukanda ndenge elekanaka avandi mwa ntango moke aye kosenga nationalité bapesi tellement que atangaki na ye mwa classe ndambo awa akota bapolitike papa aye koma député ntango akomi député mwasi wana avanda nete mokolo mosusu ono ngunda na nga nabwakaki nakosaka na nga oh un député mwasi wana aza député alobi ngunda bwakaka na ye kala wana akosaka na ye makambo mosusu ezala ebele oyo alobaka na kati ezalaka nango lokuta yakanisaka yango blague babotola ye nationalité babotola mwasi wana nationalité valeur esila succès esila akoma kotambola sona ba Canada soki pakenda ba Londres soki akenda wapi likambu ya nationalité likambu ya mabele basakanaka na yango te soki toke na Londres égyptien oyo na kombo ya Mohamed Al Fayed asenga ba nationalité baboya omona na ye Dodi akufa na princesse Diana papa oyo asenga ba nationalité baboya aza riche un homme riche mais na kati na Londres combien de fois mutu wana senga ba nationalité baboya kopesa ye nationalité na Londres batali mbongo na ye te batali bomengo na ye te mais baboyi po bayebaki tina oyo bango bazali koboya kopesa ye nationalité batalaki musika peuple congolais biso tolingi totala musika te biso soki mutu aza na mbongo abangisi biso c'est-à-dire mutu aza na mbongo akoki koya na ndako na yo azwi yo mobali azwi yo mwasi azwi yo na bana ya mibali azwi yo na bana ya basi oyo papa deja ozobanga parce que mutu wana aza na mbongo non tolongola makanisi wana tokoki na biso kozanga nyonso mais mabele te mabele batekaka yango te o congolais ozosala tozoteka mabele na biso liboso ya Nzambe eza lisumu munene batu mingi bazanga mabele bazanga yango pe libela eza na bamboka mingi basalaka lisano ndenge Kongo ezosala ndenge biso bakongole tozosala bazanga pe mboka pe libela bofungula miso maître Tims na France ayembaka miziki azofuta ba impôt po na France azo cotiser pour la France. Alors lelo akesenga nationalité na France baboyi kopesa ye biso to condamné yango mais mususu to koloba non le quoi to va na poto awa to koyeba valeur ya mabele to ezande ko apprendre biso quelque chose que non biso pe il faut to za mayele na mabele na biso bango baboyi kopesa nationalité bayebi pourquoi baboyi kopesa ye mo peut mettre team ça yebi pourquoi baboyi kopesa ye parce que ye moko a eu réponse ya koboya ya kudimaye comme français. Alors toyeba valeur ya mabele wana toyeba valeur ya nationalité papier tozomona ngo za papier mais ata yo noir bapesi yo nationalité awa na poto partout na mboka nyonso okotikalaka jamais kozala na droit lokola bakolomboka atoza na nationalité awa okeno na Congo kuna oke na Gabon oke wapi bake kobomela okuna bakolandela yo te lokola bakolandela mundele biloko wana nyonso tovandi awa na poto mais faut peta biso mayele comment biso ba congolais ya diaspora awa tozobungisa mayele tozobungisa makambo nyonso tu eza na bato oyo bazolobaki non Moïse Katumbi président mais yo yebi Moïse Katumbi
oyebi wapi. Moïse Katumbi azala jamais congolais. Azala jamais la nationalité congolaise. Asenga te asala ba démarche moko te. Asenga te asala ba démarche moko te. Azala ki ne Zambien, akimi na Zambie, aye na Congo après mbala moko na Congo, aki asenga nationalité na italienne. Bo fungola miso peuple congolais. Jusqu'à quand bakoki ko crachaka sur nous? Jusqu'à quand bakoki ko nyataka biso peuple? Toujours linga to se débarrasser na Kabila, mais pas toujours mon paya mususu to tia. Après Kabila c'est fini question ya bapaya. Après Kabila to lingi lisusu bapaya te. Kiungu awuti ko lobaki alobaki yango. Tangu bazotia Kabila, Kiungu wakumwanza alobaki. Kabila aza katange. Baye na Kabila na pouvoir. Njoka naza ki na Rwandais. Alors bali basala biso sujet pa Katumbi. Non Katumbi ou rien. Soki Katumbi te, to senga indépendance ya Katanga. Mais nous on s'en fout. Tout ça qu'on s'en foutait. Soki Katumbi ko diriger Katanga, soki ba Katanga nyonso ba ondima ye, nous on s'en fout. Akende ko diriger bango kuna. Mais pas na Congo mobimba. To lingi makambo wana te. Kabila za étranger ya suka o ya diriger Congo. Après Kabila, mwana ya Congo propre 100%. Ezala to na passe na biso, ezala na bisengo na biso. L'essentiel to na kati na mabele na biso. To boyi bato oba koya to sala to sala bino nzela ba miyibi. To lingi biloko wana lisusu te. To lingi te mutu moka ko tikala ka ko linga Congo ko leka yo congolais azali te. Linga mboka na yo linga mabele na yo na circonstance nyos. To lingi pete oza congolais. Ozala na mwasi étrangère. Ozala na mwasi rwandaise. Lokola même Félix Tshisekedi, ça congolais. Mais azala na mwasi rwandaise. Alors muto bongo botie na pouvoir. C'est comme si botie un étranger na pouvoir. Bo fungola misu na bino. Kabila za étranger asuka o tozo lobela. Toza lisusu na tina ko lobela ka ba étranger te. Bana na biso fo ba sepela na bomengo ya Congo. Bana na biso fo ba sepela na kati na Congo. To lingi lisusu makambo wana te. Yango sujet na yaki nango pona mukona lelo bandeko na ngai. Na o etali nationalité italienne ya Moïse Katumbi pendant 17 ans a craché sur le peuple congolais. Aza mutu ya ko punir. Yako kanga yako tia na prison. Pe après la prison to zongisi soki na mboka nini. Waliza ko sakana batu eza pasi to zo mona ba congolais o bazo défendre ye. Ba congolais o bazo bima bazo tanga comme Moïse mais ba congolais na baza batu batu il faut bolimusa il faut ba congolais ya bongo baza batu te o ba ko telema liboso baza dignité ya ko benga bango ba congolais. Eza pasi mingi. Amere azalaki awa kamere. Azalaka na 2011 Kamere banani basilisa ye kaka peuple asilisa Kamere sila akoma lokola mbongo akala na eba akutu te soki elongi nini azalaka nango ataki tembe bakivusia bazalaki na nsima na ye selo bango bazolobaki Kamere aza mwana Kivu mais asila. Alors Katumbi tokosilisa ye. Tokosilisa Katumbi. Ana droite ya konyata mabele wana. Soki to kangi Katumbi. Prison. Après la prison, mbala moko directement zongi na mboka na soki mboka nini akolinga to zongisi ye. Toki ko ndimba ka lisusu te ba étranger ba ka osaka na biso boy. Tozo bunda bitumba ona Kabila ya bitumba ya suka. Toki ko ndima susu te to continuer ko bunda ti suka wapi. Vraiment merci na bino so bosiko la ngai to mona nimbala sima. Au revoir.